Voilà, chers amis, je pense que je reviens une fois de plus, Nena Bomeseno, pour faire cette vidéo, pour donner des précisions. Précision, d'abord félicitations au Léopard 11 national RDC Laurent Marassi. Simba va s'appeler Sagbi lobby. Alors, faites un autres continuer, mais alors toujours, les gens veulent récupérer Bamakambu, Nandenge Moussousou. Voilà. Ici précisément à Rotterdam, n'a pas sa information moko. Tout ça m'a quand même belé au salle là, vraiment frères et sœurs. Dans le 2016 qui bon Zambé mon ana. Qui bon Zambé il faut mon ana parce que tout ça m'a quand même belé au salle. Pour la communauté na biso ya batamangala ndena lo ba. Ce qui bozo comprendre, ce pour comprendre bien, lorsque je dis communauté ya batamangala, il n'y a pas qu'on rassembler. Lorsqu'on est communicateur, il faut rassembler, il ne faut pas diviser. Dans la communauté batamangala, et ça la bateau donc couche la population au lingala, notamment les Congolais RDC, les Congolais à Brazzaville, na Bangolais, communément dit Bazombo, parce que Bangolais ne sont pas de lingala. La plupart il y a Bazombo, auto, kola la bango, tozala bien. Voilà, bref. Premier point, c'est de répondre sur mon la vidéo. Et ça, pour nous faire sa explication. Moi, je suis Malou Kaza de Schengen Vision. C'est-à-dire je suis responsable. Responsable, il y a Vinanga, responsable, il y a Libota, responsable, il y a Maramebele, voire, Boebi qui est responsable, il y a Schengen Vision, eux, c'est le Rabino, on va faire ça. Et ça, sans limite, sans frontières. Mais, il y a Facebook mozo circulé à Hollande, on va Rotterdam. Facebook on a les Rotterdam. Les documents à la bouche autorisée et tout. Mais vous savez bien que je n'ai pas ce temps. Mais pourquoi vous n'avez pas ma camionso et ma bé, vous chango kana komonanga. Ma camionso, ataku na quadra, ataku na mopao, ataku na kofi na bino. Pourquoi ma camionso et ma bé, vous n'avez pas stigmatisé yango na kombo ya Malou Kazadi. Non, na loba yele kati. Facebook wana mutasali yango na yebi eti. Soka kokumisanga, soka komkola kofinga ngande bondima keno ezanga te. Soka kumisingaye bien soka lobby bien nanga ou bien nini na yebite ça makambo ele ka na communauté comment na Facebook kanelo ba Facebook donc ils ont pesa bat opportunité à kolo makambo oyo ko kanga iti mais bat o bazo kanisa ke zalingai. Je vous dis que ekoza la jamais même na ndoto na koza temps wana na mambe belé au sala ngala tala mingi calendrier pati ma page on a montre na calendrier ne au service biso na ba mutu mental. Et au mois de mars, le 7 boya, le 12 colonnes, le 14 Bundes, Nini boy Paris. Là, beaucoup plus calendrier, je parle le temps. Déjà, dans Facebook, on a 5000 amis. On a 2000, 3000 personnes directement. Et puis, on a 900 à 1000 personnes qui sont dans la liste d'attente. Alors, ce qu'on a sur Facebook, on a pour ça. Binomo, mais ça, on a finga na mboko. Nebe bo finga ngaka kapona koma quadra. De deux, je réponds encore. Kibokolo. Kibokolo, ça veut dire quoi? Kibokolo, les alivines, oui. Oui, je suis en Angola. Ce qui est en lobby, c'est malien borozonga Kibokolo. Cela ne veut pas dire. Cela. Alors, pour revenir, Kibokolo, c'est quoi? Kibokolo, c'est injurité? Pourquoi beaucoup allergique? Beaucoup allergique. Ceux qui na yembi, na tango simba, so gagné Mali. Beaucoup zonga ki boko. Eza cri oyo batu tu bako mako loba. Diden zonga mutaloba na liboso ka zongi sa mutabilamba wana so na ibokolo. Papa, mama, ni kaka malu. Tongo ne sukuma malu. Facebook malu. Na sali na zo sepela simba a gagné. So ko finga bangolais. Match Angola RDC beta ki ato gagné Angola 4-2. Est-ce que vous m'avez dit dans lobby loco? Vous m'avez dit dans la salle commentaire. Mais dans le football, mingi bateau ba yebinga ba yebinde na zala pour le football.
Ce qui n'a dit que non, nazo yemba na kata vidéo aussi azo gagner biso tozo sepela biso ba congolais tozo sepela. Na dit que e bokozonga ki bokolo. Est-ce que na fingi na? Muto amoni que na fingi a finganga. C'est bon, c'est tout. Azongi ça a finganga. Muto amoni ba via semblant wana na lobaki na osala ngo lisusu te. Via semblant ezani mes frères et sœurs. Via semblant ezani. Mutu mo atongaka yo, mutu mo afingaka yo, mutu mo alingaka yo te, mais so amoni en peu son bote. Un conseil na lobaka na communicateur. O expérience on a mené la vie et belé pe bozo mener yango, mais un musu bozanga muta ko lobela bino. La servira de tremplin pour passer un message. Ba via semblant botika, surtout biso bakamangala. Tous en a vu que au finga mutu wana o lingaka yete o inaye mais so moni o pesa yo ni tete nga ba vie assemblée à sauter donc ça dit so mutu moni ko pesa nga mbote et que avi na nga bien comportement na nga échanger envers yo c'est que na boya vie assemblant et pas na yo ou bien devant yo. Alors frères et sœurs, net le bac 2016 na Kibonzambe to lingana to tika vie assemblant. So lingam tout yebisa ke frère en tout cas vina jenanga vina jenanga je préfère encore muta yebisa nga ningi wana ke alinganga te ke apanda ayela nga ba vie semblant non. Donc je viens pour donner une précision que angolais o amoni ke nga na fingi bolanda vidéo wana bien afinga nenga mais so amoni ke na fingi te azwa kimia sera monique nga vina nga jenaka ye akipenga te akipema manga te ona osala kipete ponga na kipara mutu onyo so na yebi déjà gaz akota na cadrage wana muto yo système a vie semblant afinga nga mais pe ambotete na osate na biso te matete mama pardon nazana problème na yote mais na lingi contact na yote. Voilà donc tout ce que j'avais à dire wana naza pe na justification moté. Naza pene lo moya ko bangate parce que na dit que na fini mutute. Alors, o amoni que Facebook wo ba osala ceux qui ba sango ya Rotterdam. Ezo finga bat. Il y a la police scientifique à aller porter plainte. Il peut zali so boyebite, il peut so asali ba recherche bien ba kanga mutu wana na kota komanga na mama salaka na place komela. Alors, so bozo luka diable, c'est pas chez Malou Kazati. Moi je reste tel que je suis. Nazana moi portion bateau balinganga bangona kaka. Mais attention aussi il y a le vrai faux. Le vrai faux ça dit mutu ovma salakana yo pensant na rappel yo pensant que ça mutu na yo alors que abomara yo. Oyebi soki bazolo ba mutu mo ayena doute moko boya. Mutu mo ayena doute voici ma page on a vu ça. Mutu mo ayena doute. Mais écoutani na deux personnes au bayina côté bazara wana et puis doute sur les réalité muté obi que le cambo na mona pour baloba que ba français na ba comment il fait ça comme Malou Kazadi ça va quand même côté on na mona que bon reconnaîtra quand même na za mutu katia batu na mboko mais pardon papa botika tout ça makambe bela au sala tout ça ba un casse photo futa tout ça ba problème na ba famille tout ça ba problème na ba mboka kuna tout ça makambe bela au sala qui est rolana ba futilité wana landi yango te na calme à l'aise parce que na yiki na fini mutu mais na mettre le point sur les i où va le monde. Je mets en témoin tout le monde va sortir un match bon se renseigner pour eba nani kutazo pekisa nani kutazo linga ki tout ça la bien Malou Kazadi mais Malou Kazadi na yebi ke nyonso on ezala pona quadra yango na bo continuer ya ko soutenir kaka musala na ngapo yango ne mpezala bien yango mpesangisa ba moi je n'ai rien o eza deuxième fois bodukela ngaka problème na ba vrai mutu akata nga succès na ngolais salon franc azangolais salon mavinga président angolais mavinga to fandaka to liaka to melana bino to na ofinga bino pourquoi botika ko luka le diable chez Malou Kazadi non le diable c'est ailleurs c'est pas chez moi. Voilà donc le point sur les inanga tchara ngona
Facebook wana wa Monique ezanga I no porter plainte parce que j'ai pas le temps responsable loranga vrai jeune peboye ma vrai jeune responsable patron Schengen Vision est-ce que na ta mambwana ta Schengen Vision na musale belé en 2016 oyo continuez à me critiquer continuez à refinga nga écoute ndebo mais ça na lo déjà so imuta Monique anga comme riche so afinga ba pesi mbongo afinga ba kabele mbongo afinga ninga tia comme riche mais le quoi on a dit que vous continuez à me critiquer derrière mon dos vous verrez les dieux me bénir en face de vous beaucoup faté beau mona mais je n'ai pas non la pomme dans tout car vie assemblant et ça va tout sous moi na dit que atelier na société pas linganga te c'est connu frères et sœurs tous à la bonne so moni que mutu wana alinga côté mais là société yebse maman na ligne vie assemblant papa na ligne vie assemblant OK la ligne non mais toujours CPND victoire il y a RDC et Laura Makas à suivre vous allez bien ciao.